Bandeko balandi émission to solo la yango na mamuro dangola la pesibino bambote bisika to zali ba sur internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabila TV ya mamura tomboli nzamba lola nzamba Israël nzamba bolingo na grâce pengolu oyo asala kabiso po ete kolala kola mukeza habitude bandeko ya mamuro Zamba za malamu zamba za bolingo yango na tombola ka etongo midi poko apo ete za malamu pe manabo mo nazali nango na tongo na lelo ezali grâce ya Nzambe soki Nzambe tenga mamour o na koyi kozala wapi bande ko lelo bo mo na osala émission na tongo makasi po ete kabuya ayaki po ete bayoka ki appel nanga o na benga ki bango na yeba ki pe eba ko circuler partout batu babandaki ko yeba ke moi na bino azali ko benga bino na bino bozali ko yoka te bande ko mamour na bino azalaki attaquer na lo baba bandi na lo baba criminel na lo baba levaki na lo bani na éviter parce que na éviter je me ressemble à maman Océan du Congo. Na évité, dans un anzoto ya maman Océan du Congo. Na évité, dans un taille moko na maman Océan du Congo. Na évité, c'est vous que vous voyez. Binonde boye bisanga oui ozaka taille moko na maman Océan du Congo. Na évité, il y a des gens qui m'appellent à tout temps. Ozaka moi na maman Océan, ozaka leki ya maman Océan, ozaka nani ya maman Océan. On a entre parenthèses. On a les anango nati na mon côté. Maman Océan a cru qu'on a la maman parce qu'elle a maman. A cru qu'on a na bana, a cause na mobali, a cru qu'on a na baleki, a cause na ba neve, a cause na ba nièce. Le but est que maman Océan, ce qui a ça la ramusala na ye, azakor politique. Il y a aussi la musala na ye, cela veut dire que bana, ba nièce, ba cousine, ba neveu, nyonso, bazala, ba politicien ou ba politicienne. Non. Maman Océan a sa vie, ses enfants aussi, parce qu'on a fini na bango. Ce qu'on a minute oyo, vie na biso et ça le quoi na danger. Parce que je me ressemble à maman Océan du Congo. Ba uti ko alevenga na linga vraiment ko lobango te et tout tellement de bato basi ba yeba ki yango basi ba yokaki yango na lobby mais moi je bénis les seigneurs ba uti ko zonga na uti super lemba et tout na zamona ça parce que peut-être je parle que maman d'angola ba kanti na zamona kisasa ti na zamona kisasa ni a Kinshasa a maman Bobila Dawa na botami na kisasa na Koli na Tangi. Je fais mes études maternelles, primaires, humanitaires, universitaires, na ina et tout. Na sali, ma classe na ngai na Congo Kinshasa. Je suis congolaise, 50%. Mon père est angolais, oui, entre parenthèses. Je suis comme ça. Et j'étais obligée à Kenegomo na pe bandeko ya papa nanga na Angola et angolais ya makinga j'étais bien là. Et koko ma commune à Kinshasa eleki ba lever mamour ba botoni mamour nyonso o mamour azaki nango. Je t'ai venu à Kinshasa pour na makambo nanga na ki osala na ki Kinshasa te pour na sentiment et tout non mais la minute o ndenge na vandi awa tout est prise la habité so bazaki au courant que mamour azo ke de gotika mbongo ya déposit peut-être ça la likamoko na habité so ki ba expliquer ki bango mais bakanga kinga na kombo ya maman Océan du Congo bakanga kinga te na kombo ya mamour te bakanga balobi maman Océan to lukaka o lelo to suyo mais na sotu na kaka taille ya maman Océan otika ka miso pour l'été les lobiso autozio vraiment bon live je t'ai super lemba gloire au Seigneur je suis moi na lemba je suis né à lemba et naza moi na lemba na koli na lemba na bouger lemba te parce que hôpital na botami na ngoza vers Kianza donc ngaba uti lembo koti na Kianza fille et mère les comment yango ezala ki maman Bobila Dawa les comment fils et mère yango wana na yokaka koma bongo hôpital na botami li wana et je suis né je suis grandi à Lemba chance gloire au Seigneur bazo kanga la kombo ya maman Océan mezaki na ba yaya ba ndeko ba camarade o bazaki na ba yebinga na vraie identité nanga et puis ba ndo o kingani o mona o kingani et vraiment il salaki bango pe moi ko banga mais quand même ba kendai nanga déjà bazwaki o nyonso ba ko zwa na saki dango mbongo ba téléphone net na minicho mamour na téléphone te na minicho mamour na téléphone te. Dans un moyen mutuel joindre ngate
j'ai tout perdu comme mes contacts, j'ai tout perdu. Mais le quoi, tout ça, na katak ça, mon babilo comme qui me raté, na sali effort, na zong si kaka WhatsApp nanga, pour na aimer récupérer un peu le numéro parce que mon numéro est Angola et ça y est donc fonctionner kuna en Angola parce que moi j'habite en Angola, maintenant on fonctionner kuna na bandeko batikalaki. Chance batinelinga dans mon téléphone mon quoi moké dans ça la mais j'ai tout perdu comme mes téléphones surtout et ça n'a pas signé pour perdre le téléphone et puis na Kinshasa ba téléphone ils ont ba windy mais comprenez seulement ba windy mais ba téléphone wana oyo penza wana tout ça il a peut-être ça te dit que ba toma ba dans mamour ba il veut aussi la intervention pour bâtir la téléphone à pas mana ça là dans monde lelo yo kozanga téléphone ils ont moi pas si mingi j'ai tout perdu comme argent parce que quand on continue à battre parce que une caméra il faut na lobakaka donc quand on battait je t'ai vraiment attaqué na comment maman océan et tout là j'adresse directement à Papa Nabiso, le président Eli, Martin Fayoulou, nous adressé directement à Batuya Téléma, la Mouka, pardon, nous adressé directement à Batuya, Soyato, Lobela, Bundela, École Congo, ba diaspora, Batuya, surtout, Bomoni Misala Oyo, ba maman, ba papa Nabiso, Bazo Sala. Le lieu comme ma biso bana pe tokota na kati na makambo biso ba cousin ba cousine tokota na kati na makambo oyo le président Eli Martin Fayoulou soki ba bato bazo sala boleka na kosunga pe mabota ya bato wana parce que lelo bato na baroyi ko zalate bana bango bako tikala ka kofuta masumu ya ba parents na bango po bango ba na ko bunda pona ekolo Congo mama océan bunda ka pona ekolo Congo mama océan asala kangote pour la bénéfice moko abana na ye peut-être so ibo landel vie à maman océan botali bisika bana e bazo vivre mais le bana bato so bazo ke ba université bazo ke maman sou maman océan bana ne bakina na bangote maman sou maman océan bana ne ba vivre na bango malamu te maman sou maman océan bana na ye bazana bango malamu te mais andimi atia mutu na ye oleke na balabala aluka fufu ateka aluka masango malobi te atana luki masango atana teki na babata teki makalo si longtemps mboka eza malamu te bana bato bakoza malamu te leo ne bakanga nga na kombo ya mama océan soki bakenda ina ngai soki nakufaki mon histoire est partie natiki mwana nga parce que moi je suis une fille natiki mwana na ngai yango bino bato bozobunda mpona ekolo nazo adressé na président Eli papa na biso Martin Fayoulou kaka ndenge balobaka lamuka papa lamuka mpona bana oyo pe ya ba papa ba maman oyo baza ko bunda pona ekolo oyo parce que bana na bango pe ba komi na danger lelo peut-être bino boye bozana bino bana bino baza par-ci par là mais ça la maman moko abimi na nzela te vina ya danger bientôt marche za le 15 je crois demain marche zali ezana ba maman na ba papa o ba ko bima na balabala pona ko landa ezana ba cameraman o ba ko kende ko sala musala wana bazana ba vini bazo risquer vina bango bazana ba vie ya malamu te bazana ba vie ya malamu te tant que bato wana bazo sala pona mboka tant que bato wana bazo bunda pona ekolo il faut boyeba ke bazana ba famille na bango il faut boyeba ke bazana bato tant bazo sacrifier directement na ba famille na bango parce que misala ba maman c'est ba sala o eza le roi te to lo ba maman qui part vite ndenge na ba histoire à classe to tanga ki Jeanne d'Arc une fille de 12 ans bomba secret pour la libérer mboka na et puis azwaki solution américaine wana o to tangi na classe l'école primaire eza le roi ba maman océan donc tango azo bunda pona mboka azo tala kutu teke nazana bana azo yeba kutu teke nazana bakoko azo yeba kutu teke nazana bat génération moko bo soki lelo ngana océan na zate océan de la presse na zate libota ngana eko souffrir bato bakufela ba parents da aja moké ba yebi loko na zoloba kozanga balamsu maman c'est notre premier ange gardien maman c'est notre protectrice maman c'est notre soutien donc maman appelle ça le bon qu'on a bandé surtout parce que c'est elle qui nous donne la vie yenda eba ko supporter lelo oyo aleva ki maman lever maman na ça nga za maman nga na za kinga nga na za maman c'est antabiyo na voix nani eza yo maman c'est maintenant non Kevin na wapi na va na poto
nga koma kokia oke na poto ezate na ko exilé wapi yango na sali appel epana bino bato yo bobundaka mpona ekolo Congo ezala na musika ezala na nini botelema mpona makambo oyo chance ezalaki na mwa air moko ya malamu soki ezalaki 22h 23h peut-être nga maman mpe nalingai kozala violé on ne sait jamais. Peut-être nalingai kozala violé, peut-être pe boye okutani nango mutu pa ko violer azana maladie, loka te uti na biso bangola ba lobe uti na maladie na ngola yango akufi. Or tu as appris ça par de viol. Vraiment bandeko yango ezalaki o mamour fala ebisa no na mokona lelo et moi pasi mingi na kotika ba o yanga ite po ete tozanga kama solo ya kobeta te yango nalingaki susu na solo la na bino mukie pona likambo moko oyo ezoleka na minute o bandeko affaire poison ya koboma baboka mokolo mutu akufaka mutu ye moko ayebaka te kande na uti koyebisa bino lelo nga mamuro mikoleleki bauti ko enlever nga na komi ko banga avant même komata na taxi na komi ko banga ngape moto na kokoka yango te moto ezotambola na bisika mituka ezali o nazolo bata moto baluka bato bazanga famille bazoyeba teke nazokuma molimo ya mutu donc koka yango te mais nazoyeba te nasala nini suku swana m'a torturé un peu moralement et puis je suis à la maison. Mais quand même, je suis bien portante pour le moment. Mais moi, fièvre, moi, nini, le mon boy bikatoza basi pour perdre ma somme, mon coin mongo, ok, bio, botolio parce que bakuta qui maman aussi. Gloire au Seigneur peut-être parce que j'avais l'argent. Donc ce peu mon, ils allaient quitter peut-être balingé bazobilo comme sous et tout. Portable nanga, bablo nanga, monsieur pesinga passi deux portables. Je marche qu'avec deux, mon deux téléphones, mon deux petits loulous, bakei donc. Nzamba zwaka lokumo bande quoi faire poison na Congo Kinshasa ngape na yé na uza mopaya yango na sepeli na sola na bino bande ko na biso makambo ezoleka na bande ko totika na mboka na meki ko se renseigner muke na ba ndenge makambo ezotambola okomona bande ko musuba za ana kata ville ya Kinshasa za bien kutu koleka yo muto uti voyage aza très bien mais azoya kaka pona ala kisao que non biso to tikala ki bino bokenaki mais nous avec vous il y a pas la différence mais akoya na ndenge moko neti ya kosenga lolombo e ngala akoya na ndenge moko neti ya senga akoya na ndenge moko neti ya makambo belé place o ezobenda jalousie place o ezobenda motema mabe ezana bande ko musuba kufi Kinshasa ebomi bango oui Kinshasa ebomi bango mais lelo nazo pesa bino source ya likambo moko eza trop important bande ko na biso ba diaspora boza libanda mboka boyeba ke kufa mususu ezoya na Kinshasa euti libanda ndenge nini peut-être papa na biso JKL azana problème na mutu mo na kati na poto kuna azo préparer voyage na ye aya Kinshasa. Muto yaza na poto bazalaka na ba rancune ba compte à rendre ndeto lobaka yo yebi kenga na muto na peut-être to swana kala bande ko bola na malamu bino batu bozali banda ba diaspora pour le lobozo ka batu bazo kufa na Congo muto aye Kinshasa akufi na Kinshasa ezo bangisa bande ko musupo aya lisu Kinshasa ya ko beta tour po aya ko beta tour na Kinshasa komi ko ba source de prévenance ni source ya makambo ezokomela bato ezo uta bisika mutu auti o discuter na mutu bowelela mobali bowelela libala moko songolo mwana mwasi wana atika yo bovana na mobali na poto tanga yo kika kezo sala voyage okende Kinshasa yelo ko aza la famille kaka neba WhatsApp ekoma bande ko no abisa bino eza isolo vrai. Ils ont circulé le long de internet. Bozo mona ndeko na biso ya mwasi auta ki poto aye ba yena muninga na ye ba sali voyage kolela ya muninga na ye bozo landa partout ezoleke pa mamour pe koleka na si bozu ba image on est pendant ni mokili mobima azolo bato sambelaki to tikaki voyage na maboko ya Nzambe pona ni Nzambe ko décevoir biso pona ni eloko to lobi teke ndeko na biso poaza kufi na ngwe wuti na ngona poto te oyo ya bango eyebi bango babimaki bakenda ikolia bazongi
ndenge likama na écouter libango batela ki bango poisson mais moko aliaki moko akufi makambo ezobiba misusu na portière a mutuka misusu ezobima ke baliaki libanda tozoyeba te vérité nani akoyebisa biso vérité mokolo nzoto oyo asi awei pe mokolo pe masi azwi na minute ndeko na biso na morgue toyebi te bazali kola mobali na ya po aya ko retirer corps toyebi te na minute oyo explication ya malamu nani akopesa vombe bata moningo azolela vraie version ya likambo ayebi te yango nazobetela bino lisolo ya mama na biso mosusu oyo autaki Allemagne mama wana azalaki na problème ya libala alokota mwana mobali moko na balabala alokoti mobali wana na balabala ya utaka musala aza monganga autaka musala kutaka mwana mobali wana kaka pembeni ya appartement na ye mobali kitoko papa akutela kane o akutela mkomsusu mama parquet apesi mbote basololi pourquoi atali boye zairwa uvandaka boye pona nini et tout papa na biso mwasi abengana ye na ndako mwasi abengana papa na biso na ndako papa akoma kovanda libanda fura bikaza papa ayaka kaka po atalaka bana na tongo aye kozwa bana na classe ake kotika bango na butu aye kozongisa bana na ndako ya vandi libanda et maman na zwaki papa kotie na ndako bakomi kusoko mosola ba réalité oya poto biso toyebi te ndenge basolaki na papa mama na ebe kozwa papa na pesa ki esika ndenge apesa papa wana esika pesa esika batanta na bamoyen nyonso tu papa wana azonga na mwasi na ye mwasi aboya carrément et sûrement aloba que jamais et jamais nakozongela mbwa oite abengana mobali na ye libanda afinga mobali na ye aloba ko yikoloba kozongela mobali te la maman était partie pour na kobondela selon l'histoire pour na kobondela mwana mwasi wana alingi te aboya boyi azaki sur na mobali oyo azwaki ya jeune garçon jove na ye moko azwaki azaki sur na ye et après quelque temps comme ça jove wana azaki pe na jove na ye juventude tout ezosala makambo yo jeune nga jeune tosalaka makambo na biso aleyaki mama wana akomi boye mama oyo alokotaki mobali akoma na ye na mobali après une année na ndamba akoma na mobali po mama ngo mpe azalaki na ye sortera azalaki na mutu te nazaki na bana na ye bana nebe bakola mama na ndaka fanda na ye moko azwa mobali wana bafanda bien mobali pa banda kosala aza pe sans papier te mama pe abunda mobali pa zo ba relation côté mosusu musala bien akoma kosala mwana mwasi wana yaka kobondela mama wana alobi mama na ye pa na yo po yo po yaka epa na nga courage oyo zoke pa na nga obanda ko bana mbali na nga mo yaka kobondela po mbali na nga zonga na ndako yango ka le même courage nga pe na ye ko yebisa o que naza na posa papa bana na nga azongela nga na ndako mama na biso za malade na tanya so yobenga mbali nga tana ndako ya na ndako na ona eba mobali note na découvrir ka mobali note le na découvrir mbali na yebi o yazali to koma kofanda bakoma kofanda bango mibale bande kwa ya mamoro maman na biso ayaka ba vacances na Kinshasa premier voyage aya eleka nango deuxième voyage eleka nango et ndeko wana kanisa ile tibolinga maman na mobali ne ko kabwana amuna vraiment bolingo ezokende ba ndeko nanga maman tozobeta liso na minchu azana Kinshasa maman na zana Kinshasa za na clinique universitaire déjà c'est à Longwe asas ko na ndako bientôt azozonga na ye maman wana batindi ba photo na ye par WhatsApp ba poisonnaki mama wana gloire au Seigneur Zambazana bomoi tellement innocente qu'elle était yango coach na ndenge bomete ndenge bominde ko na biso a mwasi mama c'est alia kiango mais mama sanzaki premier kokaka babandi ko yoka sanzi lokola pas akina bakisi na ya zaki na ba miel na zaki na biloko na ye aiba kusana nini kusalila bande ko biso ko perdre bokoko bandeko bauta libanda ba diaspora boye ba libanga moko boye fale na lukango na lukango ta na be mission ko ya na bandola sabino libanga na biso moko ya bokoko engela ka boye ezali moi grise boye engela ka ezala lokwa libanga ezongela mama papa tango zo ya Congo tango zo kende Angola tango zo kende mboka moko boye Nigeria parce famille no ezali oza aposto investir na Congo poto oza aposto ba investisseur il faut investir okokanga mbongo na poto ti wapi il faut tonga il faut lukosa la makamno
balobaka nini élargir ba projet na yo réaliser ba rêve na yo ozoya libanga wana bwaka na kati ya mai no akomela melaka libanga wana bandeko mama na biso na lakisaki pe mama na biso wana na lakisaki mama na biso wana bandeko pe bozala ko boyebi te olandi mamour benga na lakisa tina mbongo basombela bino bomelaka yango na mai eza trop important bino bozaka na miel eza mabete miel eza bien parce que botangi ebele bolandeli bosali na ba science et tout ba sino miel libanga na ya biso bokoko ezali important libanga na soko bwaki na mai atandenga mamu na zabo oya kopesanga libanga na ngala mai nazomela chance na mela masanga te na yebi masanga ndenge ezala te sepe na la posa omela vin chez nous à la maison na babala te libanga na mai lelo kabuya l'homme puissant kabuya ngana benga kabuya c'est ça c'est akitoko lelo ayeko ya manga brisque na ndaku et moyena laksabino libanga na ezate pour rappeler la prochaine occasion na libanga na bandaku laksabino bokoko na biso libanga oyo e dakamutu tango azomela soko lieka ke loko mabe il faut abima aumela raté soko zomela mai wana aumela kutu te do eloko ala le mero koma kute ebimi déjà moi bande on a biso boyaka kotambola tambola po eza bande ko musuba uyaka sali makamu na ye asimindela ke mais za ba misuso ki aye Kinshasa tellement na poto kuna a travailler trop devant les sikama ko ezala kate on se déstresser na ye ezali ana Kinshasa abandi kotambola alingi aiba 24 commune soto à Kinshasa yango moni loko ebelisi bato amisusu bazozo ba problème yango wana bande ko mama na biso wana mwana mwasi wana na poto atina ki ba photo na ba empoisonner mama na biso akufa boule na bango ezala ki wana mama koti hôpital mama na biso na minute oyo azali bien nzambe azwa lokumu bande ko yango na lobi boye makufa mususu bozo mona bato bazo kufa na kisasa eko utaka na mikili ya poto bino na bino kuna rankine ya makasi tango yebi ke naza na rando moko na Kinshasa ndeko nanga nazo bondela yo kolinga te osala babiloko moko boke oye Kinshasa yebi ke na poto kuna na zaka na rankine una poto kuna na beba na kina mutu moneti mama na biso expliquer nga histoire na claire et puis bato balinga ko mama wana bango moko nde ba confesser ke euti libanda batinda photo na WhatsApp ndeko yo vivra na mobile nani na poto ndeko mobile yo vivra na mwasi ana ndeko copine ya poto yo sala ka escroquerie ata pe escroquerie te po ezala bandeko musu balinga baboya bango te batu musu balinga baboya bango te bandeko na ngai ezala masolo a un avocat de ce pays ami kitisa pour abala na ye maître moko boye maître yaza maître avocat mais yake ndako mikitsa pour abala maître abundaka makofi pour balobi l'amour est aveugle ouais le bataille moko abisinga bi mamour ma sœur l'amour est aveugle na ndimi yango première fois na vie na bana papa na ngana mama na babotanga na vivre na illettré na vivre na l'homme o aza mutu ezo sala te pe dans la mona yango na yoka baninga balobaka non so zo vivre na mobala tanga te misusu penda ko ya surtout ya balabala wana kututika parce que ezana ba homme mususu atangi na mingi te mais mutu ezo sala longonya na bino bisika bozali ba papa na biso zo yeba kenga na suka na 3e primaire po ezana mibali mususu asuka kana 3e primaire mais soka fandi awa na kiti aosola na yo bi non oyo maele ni azo bimisa makoki akotanga ba classe ko continuer ezala kite yango ane sali que asuka bongo et puis baza ba père à famille au monde aza responsable bande ko mbali musuba linga baboya bangote lisolo ma dia maître ona fongoli avocat na ko beta ngo pona ko beta ona kata lisolo ote mobali a betier ya ko sakana te bazo beta avec une bague d'engagement moi ça na bague d'engagement puis engagement et fiançailles te ya or ezongela likolo te bague o e baluki déjà boye comme déjà alliance ya yena mobali na ye maître aye ko beta ye bandeko makambisa
eza na mibali mususu bandeko na nga baboya bango te eza na basi mususu baboya bango te bino boza na kati ya poto eza na basi ntango boyi dayaki ozovivre na mwasi aza serpente yeba ndenge ya kolongwa na maboko ya mwana mwasi wana ntango ozovivre na mobali aza serpent yeba lolenge nini okolongwa ntango ozosala affaire moko esimi te mpo nazobeta sete na makambo mpo na mokili eloko ebomisi bato eza kaka mbongo mwasi na bakisi nga na bakisi na confiance pour confiance pe ekotisi bato ebele na mabele confiance bakongo balobi tula dukulu tala biso totalaka mpasi tokotya lokolo te opesi moto esu confiance ntango ozopesa moto confiance moto wana atorture ya bomio bato balevaki ngai eza na bato moko babimisi bavoice batindelaki mama océan balobi mutu oyo azosala likambo wana azaka kati na bino na bino mutu atekaki diske keza na mwana moko aye tozomona ye lokola océan me toyebi te aza mwana océan aza nani ya océan boluka nano bolandela boinvestike mwana wana mpo boluka boyeba confiance. Moi je travaille dans l'océan du Congo, on me paye l'argent. On me paye à l'océan du Congo. Maman, mais quand même on me paye chaque fin du mois, on aura quelque chose dans le kotaka, ba foutinga na tienne na poche, na someli moi na ngelo. Moi je travaille à l'océan du Congo. Tu n'as pas le na kele na chaîne moko, na kele na RTNC, na kele na nini. Je dois travailler. Une chaîne peut avoir 4, 5, 10 journalistes. Et ça a un problème. Est-ce que c'est parce que le quoi papa Nabiso, Grania ou les Malemba, papa Molière, à ça la mission, bon, c'est là que dit la chaîne ya Molière, quelque chose la tête. Papa Nabiso nani, comme on écoute les autres manga awa, papa Nabiso, Abima Kiwa, Abima qui papa Nabiso les Malemba, Grania. Abane ko sala kuna bato ebele babima kuna lokola papa na biso gagnant asala ke mission aza kutu politicien aza député mais azo continuer ko sala be mission na ye est-ce que likolo ba ke lokola papa zo sala bongo bana na ye il faut pas avoir problème na vie ba menacer bango non 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 non. Et ça passe. Confiance ndeko na ngai. Yeba confiance okopé ça nani confiance. Nani ozo liana ye, nani ozo melana ye, nani ozo trace ye, nani ozo pesa kaye ba affaire. Bandeko masolo robeta na mamour ezebele. Yango na bendi bandeko na nga bazo utalibana matoi. Lelo ezaka Kinshasa soki mutu aye. Mama ba parents na ba moni ba parents ba lie pour na nini Congo kindokeza makasi. Soka uti kaka poto aye ba tielie poison Congo poison za makasi bandeko na to va un peu dans réfléchir. Mon tonton chéri Ali no moke miso ya Nzambe mon Seigneur. Combien de fois ya na Kinshasa ba laisser poisonner? Réfléchir bandeko to lo bakate Kinshasa baby Kinshasa zamabe Kinshasa bazo boma batu Kinshasa bazo sala boy oui batu na pe baza o bazo boma batu na Kinshasa mais bino mo pe mo va na bon réfléchir bon ça l'examen de conscience makambo yo na Kinshasa eye mais il faut le ko yati neti ngabo mamu na ke no boma kabuya na ke no boma porte-monnaie de Dieu papa alors kibundi na ke ko auti ko zala ba uti États-Unis bazongi na bango ba les poissons porte-monnaie de Dieu papi neki na ba uti ko zala awa de France de Paris ba uti ko zala bazongi ba les poissons Pascal Pembe l'état honorable ba uti ko zala ba les poissons mais pourquoi les gens na batu moko so ba ye ba les sabango poissons ba bomi bango ngana na muta uta États-Unis atiki mwasi na bana na ye mais aye Kinshasa akutani na ba fille kaka ba ndeko na biso basala théâtre akake tatou akake mpene pona pota mona ngote atikala awa akufeli awa nzoka nda utaki poto ya yaki deja ya kobeba misusu bazo uta poto aye aza na sida bandeko na ngai to réfléchir
misusu bazouta poto aye Congo azana sida tango akomi awa asali ba ambiance meli ba biloko makasi po ana Congo na mitu komi kaka likofi okay na bar boka muto likofi bar ezomela mama masanga ezomela likofi banini mama so ba biloko makasi ya bosa ni traitement zo kana poto akomi awa kanangi akei po na sentiment mais ba koloba nini akufi na Kinshasa akufi na Congo keba na Congo boy Congo ebomaka Congo esalaka boy oui Congo ezana mabena ngota nti ba leva kingai ezana makambo nango bazo sala na se mais ezaka na ba source eloko moko te sale maka hasard même la Bible nous dit eloko hasard ezate na se na moi soki eloko moko lingi ko bimele komela yo ezana eloko moko il faut sale mais la préparer quelque part même il faut être béni. Je ne sais pas, peut-être demain ou après-demain, je serai béni. Parfois, les malheurs sont bondés. Je suis un petit téléphone, iPhone, 11. Je suis un Huawei, 2020. Je suis un téléphone, mais je suis un lobby. Je suis un yango nazo sabino bandeko bozali banda bo fonga no mato muto ya kokoso nanu te abandaka ko ebiso mon cher qui les a mabe mon cher qui les a ko beba omoni Kinshasa omoni ba petit omoni soko leka kana couloir ba petite wana te ya bandumba te yaya a robeto te soko leka kana couloir ya ba hotel te na kene o découvrir te ba robeto te o lega ko lia ngulu akapela na ndenge ka oyeba ke ngulu eza akapela ovandi o lia ngulu no akapela siminzelo kei elo e kozwa ezate. Et puis n'oubliez pas, il faut avoir Christ dans ta vie. Il faut faire le Saint-Esprit ton ami, parce que Saint-Esprit son ami na yo atoke na famille no poza na bande comme na famille na bango ba boma bango mutu atindi mbongo ndako na famille ba mama ne moko na bande ko ne ba bomi na ko bande la histoire no océan du Congo parce que na beta ngo na bana bilaka TV mama propre na papa na ye ba yokani ba lia mwana bango mbongo bu mwana bango umela na poto atina ke lokote po ba lia mbongo ndako ba moni ke ba le mbongo ndako lokola kitaki aya puna asala makambo na ye ba boma ye na ko bande la histoire o na kati océan du Congo. Bande kwa mamuro yango na lobito fongola nanu matoi na biso to tambwisa nanu mitu na biso papa tiki bana na poto aye Kinshasa sala makambo oyaki nango après na sima okoyeba komona baninga na yo mama outi poto ye sala makambo yaki ko sala ndeko mwasi elenge outi poto oye yaya sala makambo yaki ko sala. Soko yaki ko beta tour yaki loisir milengela na loisir oyo yaki parce que ba teso ba yaka na bango business te parce qu'il y a des visas touristes ba yako luka na bango beta tour amona Congo yaya milengela mi batela spirituellement na conscience na bo motono elamuka na boyi ba ko kosaka kaka bino nga mamu na boyi ba kosaka bino ero so ke donc Congo eza mabe Congo ebomaka Congo esongisaka mama na Flora alobi aboyi na boyi ba kosaka bino parlement européen mo vient Justin Boula na chama tout monde na maturum l'ami de son ami na boyi ba kosaka bino na iba kosaka bino te mon tonton chéri Nene Gonsalves les grands producteurs na lobi ba kosaka bino te bino moko pe boye ba ke makamni to ke na ko sala na Afrique. Conscience na bino eza temouette. Eza bina moi si mso aza moi sali bala mais en Afrique ah ya ko sa kindumba. Abimi na garçon moko ba coopérer bien te. Allez pour garçon la sali ma ba sali numéro e ko ya kana mutu a famille. Famille mutu sali. Mais ce na poto kuna bazana ba rando na poto ba compte rando surtout ba compte rando ya poto. Ba compte rando na poto. Moi un jour je vais vous relater mon histoire aussi. Mais ya mutu a poto. Azaki na Irlande. Mais mutu afuta pe batu mbongo nga azali na Afrique du Sud mais yaza na Irlande afuta batu mbongo basala nga mabe na Afrique du Sud na kende ko kwela ba maître oyo moko la baraza ki mbali ya camarade nanga son mari je le salue là où bazali na ba bébé nanga ba koya ki na faux poule et moi j'étais innocente. Donc bande ko ba histoire ezebele makamezo uta na poto ezo kitawa batu muso bazo kufa na Afrique makamwana ezo uta kuna mais ce soto yoki ke na avion
na avion bazo empoisonner bango na biloko ya avion wana na ntolandela ngo bien poto yeba bazo empoisonner ba diaspora na biloko ya avion na ndenge nini wana na koluka na yeba pona yo ki yango déjà muto a souffler nga mamour ezala muto azwaki biloko na avion mais ezalaki obeba boto yebi te avion eza société mobima bona yebi te wana na roina kolandela ngo bongo te po wana eza makambo susu mutu bako empoisonner na avion biloko nga utaka na ndako nete eza biloko batiela rapide biso to voyageaka et là vraiment dans un vraiment trop sûr na information na te mais quand même mai to lo bakeninga pamba te mais chez nous les Congolais aussi mai ninga la pamba pour mutu bako kosa ke mamour abana mobala mutu abeti liso siko etamboli pe na mana mamu on abana mobala mutu te vraiment nzamba lola aleka na kopambola bino nzamba lola asala bino ngolu et na yebi ke to kokuta tozo continuer toujours to solango na mamour ya mikolo ekoya vraiment nzambe apambola bino na lingi bino mingi bandengo na boza na poto bino boza na posa ko Kinshasa bandengo pardon bolo na sentiment. Merci beaucoup. Ata moto moni yote et saloni. Et ça le loté. Au sali makamno siminzela OK nayo. Bon séjour à toi mon tonton chéri Alino Moke. Misona Nzambe et Zambalola Pamola yo pour na nyonso ya malamuza nango. Ciao maman c'est on dit Congo musala kitoko na pesi bino mbote. Tout le monde à la prochaine occasion. Bye.